Matondo mingi na bido ya télévision etando ya bwanya etando ya bosomi etando ya bayindo oye na ntina kolansa bido na pongito mesana koloba tango nyonso ke ezwaki tango ebele penza moyindo azalaki TV kasi mbala oyo kasi sika oyo bayindo baa na TV na bango oyo ebengami na kombo ya Vuvam télévision ba programme kitoko ba programme nyonso ezali bien assuré ok papa kotala esika mona bana batali sans inconvénient, sans incident, biloko mabe kozala te donc programme na yango nyonso 24/24 ezali kitoko mingi etala tina biso ya bino ndeko mukangu sengo liso kozala su liboso na bino na ba poste téléviseur na bino pona kopresenter bino sumanaka oyo émission oyo kitoko analyse sportive oyo ezaka na tina ya kolakisaka bino bamaye ya ntina yako analysaka biso na bino ensemble na ba événement oyo ezali passé na kati ya ba sport ba discipline yango nyonso pe ko beta pe masolo oyo ezali récence to pe actualité oyo ezali koya to pe ezali oyo nyonso kisala ke pona tozala na information ya malamu pona kopesa na monde sportif na biso mobimba donc eseka nyonso moyindo azwami oyo azali eseka nyonso avandi oyo asalaki malamu pona loposo moyindo na kati ya sport biso analyse sportive tozana pona ko vénérer bango talati na lelo lisusu esengo ya kosa siboso na bino pona ko sombi tinya makanisi na bino elongo e to pesi ba mbote lisu mingi na bango mei ne sonya nzila fumu kusu kiamta na pa na ngola mokobi bongo ya misala o etaki bongo walongo fumu kimbangu wangitukulu e to bosani pete ba mbote na bango lisusu le cordon général avant mobimba ngangunza nkusu kiambu mbote na bino banengwe bandeli mbote na bino ba mama na biso ba mama o basimbi bana ba mama o basimbi biso na vwa mobimba to pesi bino mbote mingi e to pesi ba mbote na bandoko na biso ya tian kwante moni ndeko Charline Tchone lengo na Shagin Tchona na jili kuna to bosani pete ndeko Liner Batu Sosa bozali bolanda biso na oyo na ngambo ya yolo to moni bongo ba David Vuvu elongo na Motinsilu Junior Ikeli bosali ebele liboso ya poste TV na meko kolanda biso manaka o analyse sportive e na ngambo ya pasa kuna to moni bongo ndeko na biso ekofo mosala kitoko mosala munene bambote na bino esika bozali pamba te na nzana bino nde bato baza kolanda biso pena na bokebi na esengo na ebele na ngambo bongo ya Congo foi o to bengi Braza ndeko ekofo bambote mingi na bino partenaire ya émission o analyse sportive bambote lisusu na bandeko baza puna bongo na Goma tokabuli mama pene longo na bino tozali pena na passe longo na bino bandeko baza na Goma kuna tomoni bongo papa na biso Gelo Loma asa bongo na Bukavu bambote mingi na bino bandeko ebele na kananga bubengaki biso pe bolandaki biso elongo Joël Mbambi na kananga mbote na bino esika bozami bandeko banso esika bozali e émission na bino bandi esengo mingi lelo tokosola na bino toujours na kati ya continuité ya manaka tokosola si sport na ba point ebele toza kosimba kasi mingi tosimba mingi qualification ya équipe nationale na biso Leopard o azali bongo na nzela ya kokende na coupe du monde azali bongo pena na 1000 chances ya ko se qualifier pour na coupe du monde et tobosani pete na ngambo pe ASV Club tuna pete toza kosimbaka yango pe ASV Club toujours des dégâts toujours des désordres et makambo na makambo kolongwa kotia donc na kati ya ASV Club moi yeke ezali toza koloba to sala pene mission mobimba pona ASV Club ko expliquer nini o esengeli ASV Club baza kosala po esenga makana bino tango nyonso ASV Club bozali équipe de indépendance outi komona yango dernièrement awa papa na biso Denis Kambaya outi ko déclarer yango na émission ya confrère na biso moko na RTNC et ASV Club bazali club de l'indépendance équipe ya lipanda na nzana ASV Club nde mboka na biso ezwaki
l'indépendance nango. Kasi tozonga nanu na qualification ya équipe nationale et tozali na nzela ya kokende. Tozali na nzela ya kokoma na esika yango parce que uta tokenda Coupe du Monde depuis 1974 ti lelo équipe nationale ya biso Léopard ekendaka soute na Coupe du Monde. Et toyebi babiloko oyo esala po ete lelo nzela ekangama même na bakani tokoka so kozwa yango te, même na Coupe du Monde tokendaka soso te toyebi banzela parce que nesonga nzela motindami ya tata mokeli esi aexplika areexplika azali koreexplike yango lisusu biso toye lisusu mpona koamplifie yango lisusu kotanda yango lisusu na ndambo pena na polele na yango ke esengeli na bakonza mboka na biso mingi totalaka mpenza ministre mutu ya sport son excellence papa Dide Bilimbu et boyebi ba ministre ebele baleki na sima na liboso na bino avant te bino boya na poste yango avant ke bino boya na mutu ya sport et bandeko ebele baleki omoni ete Léopard na biso azali toujours na en échec na makambo ebele toza kosala. Alors toza kosenga peut-être soki bino bosali yango bo reconnaître yango boye oyoka oyo nini esengani epa enesonga nzela ndenge baexplikaka yango na baetando na batv partout et biso mpe ntango nyonso awa na manaka oyo analyse sportive toexplikaka yango ntango nyonso totiaka na baelema oyo ezosenga ke libala il faut esalama na spiritualité na biso na sport football parce que ezali sport roi na nzela ya football nde pai wapi makambo nyonso efongama parce que soki équipe na biso ya football efongwami et badiscipline nyonso ya mboka na biso ezala na progrès ezala na succès et so totali yango nde ezali sport roi yango nde ezali clé ya makambo nyonso ekanga basport nyonso parce que na badiscipline nyonso ya sport ya mboka na biso na karate na boxe na judo na taekwondo na tennis de table et na handball kuna pe na rugby ba sport nyonso tosala nango awa na kati ya mboka na biso et eloko moko te ezali kokende en avant eloko moko ezali kokende na liboso même na championnat na biso tozomona ne championnat ezali kokende na kobetama na mbutu ba report ya ba match même tina playoff ba report ba match susu ye lisusu ba match mibale ya ASV Club ezali reporté mpona nini manque ya maîtrise ya calendrier manque ya maîtrise ya molimo sportif na kati ya bato baza kokamba sport ya mboka na biso yango toza kosenga na bino ete soki tosali mariage wana tosali connectivité des esprits entre molimo na biso ya Congo kibokoko na biso kibo biso na kati ebalana na sport na biso okomona nde tokokende parce que ezali na makambo oyo esengami kosala oyo ezali bongo spirituel ezali bongo spiritualité oyo nesonga nzila bayebi programme nini bakosala biso bakopesa mpona ete tofongola nzela parce que tozali na deux matchs etikali na biso mpona kozala bona qualification ya Coupe du Monde toko rappeler que Coupe du Monde avant ya koleka yango il faut la qualifier au bima premier na poule wana okoleka yango sans problème sans matata parce que na faveur oyo ya Afrique ezana yango na Coupe du Monde ya tour oyo ete toyebi ke Afrique banoke naka na 5 pays et tour oyo Afrique bazali bongo kokende 10 pays Afrique oyo ebakisami par rapport ya ndenge équipe na biso ya Maroc ekomaki tina demi-finale ya Coupe du Monde oyo uti koleka Coupe du Monde récent et yango permettre en Afrique amata quota ya Afrique mati na 10 pays alors na 10 pays wana tozali bongo na ba poule oyo ezali ebele ezo osenga na chacun ya équipe na kati ya poule abima premier point azala automatiquement qualifié na Coupe du Monde 2026. Alors, pour la procédure, il y a plus en Afrique, ils allaient que les 9 premiers
bango baza déjà qualifié parce que baza automatiquement qualifié pour toi na 9 poules kasi siko na kati ya 9 poules wana pour bakende 10 alors 9 o bakoleka déjà badaka babiba premier na poule na bango baza da qualifié alors moko ko rejoindre les 10 pour bakoma les 9 bakoma 10 pour bakende coupe du monde et au senga na bango de barrage donc bakozwa 4 meilleurs deuxième na chaque poule 4 meilleurs deuxième bango ne bakobeta moi petit final de bobeti de demi-finale petit final oya ko bima champion na moi tournoi wana ya muke oza ya 2 matchs ma champion na yango nde wana ko rejoindre les 9 premiers pour baksa la 10 bakende coupe du monde alors biso équipe na biso ya Léopard na poule na ye azali premier et na minute oyo akomi na 1000 chances ya kokende bongo ko atteindre objectif oyo ezali que il faut to koma na coupe du monde alors nous allons obligé kaka ya kozala premier kaka bongo tisuka alors soki to sali ba programme nyonso to respecter physique to respecter yango alors esenga spirituel parce que spirituel yango ne kanga biso parce que toyebi kisi ya nyongo ezali kofuta toana nyongo ya basie Léopard o to pesa te ba programme nyonso ezali établi ezali expliqué en temps réel et en tout moment que c'est kaka yango ete ba papa wana babetaki bakani wana ba papa wana bakendaki coupe du monde wana 74 basaka na ba regret na mitima pona ba équipe ata boye na miso na ba caméra bakondima yango te kasi na mitema na bango ezali bien te na ba oyo bakenda bakufa bakenda na makambo yango na mitema alors esengela na nini toya pa motalisi pa molakisi nzela alakisa biso chemin nini esengela biso ko suivre pona ko amplifier likambo wana kosala service na likambo wana pona équipe na biso ezwa longengo eza lumière ete tozala bongo qualifié et soki toza qualifié na coupe du monde ezala esengo ya bato nyonso ezala esengo ya biso nyonso parce que tomoni lisusu équipe na biso RDC na ase figurer na 4 ya coupe du monde ezala fierté pour na mboka na surtout fierté ne mingi na papa na biso son excellence ministre ya sport de Bidimbu makanisi ezali ya malamu epai na bino alors bokoma na makanisi wana jusqu'au bout pona bo trouver solution ete botika na histoire botika na mitema ya bato neleko na bino ne tozaki neleko ya ministre de Bidimbu o to sala des années ba ministre belé baleka ministre moko te a comme ça biso le susu na coupe du monde tozonga lesu na scène ya coupe du monde kasi na eleko na période ya son excellence de Bidimbu RDC a se figurer encore pour la deuxième fois na coupe du monde et vous la fierté et puis vous la esengo pour na bino bokobima na ministère ou avec beaucoup d'honneur parce que bozlandi nzela na solo bolandi les bons chemins de l'histoire oyo ke mabino na histoire ya solo kasi pour na tokene lisusu to continuation to soufflement moké to zo moi image auto za na yango ya match ya ASV Club contre les Aigles du Congo oyo uti ko sala ngungu na football na monde sportif na championnat na biso na plof et ezalaki accordé oyo ezalaki bongo bien kotaki te tout le monde amonaki yango ke biwane quotité mais arbitre il est décideur ya terrain a décidé qui bi en faveur Aigle et pesaki désolation na ba supporter avec ba monaki yango zali côté ba monaki yango zali corruption ba monaki yango na ndenge moto msaki analyse na ye kastozo zo moi séquence ya muke ya vidéo mais ça des vidéos total la vidéo wana ya ASV Club le lenge ballon ne quitte na ligne et total la peu vidéo monsieur zali ya match tozui match ya Mindele ya poto pona ko sala ko bala ni ça peut ali même action kuna bandimaki biwana te parce que bale kota kité mais biso awa to ndimi yango ekoti pona nini manque de matériel
manque ya professionnalisme oyo ezali na kati ya championnat na bango kuna na championnat na biso différence ezali tolanda ba élément mibale oyo après tokozonga pour notre continuer maso na biso ya bokona lelo tolanda avec Linda Ntangue. Linda devant Loreno Mantanga, la passe de Linda Ntangue qui commence. Il y a but ou pas? Si, il y a but. Si, mais quel but somptueux. Eh oui, le but est approuvé. À part l'assistant de Kiawena Nzongola qui comme un Mujinga Ligezo, l'ancien des Vita Club. Mais quelle passe sublime de Linda Ntangue. La clairvoyance de ce milieu offensif de Samouraï pour trouver à l'opposé un Kikwama Mujinga. Mais ce missile de Kikwama qui touche le menton et qui franchit la ligne de but. Regardez, c'est extérieur pour trouver Kikwama et cette frappe. Ah non. Attention, il y a quelque chose. On va bien revoir. On va faire jaser. On va bien revoir sur différents angles. Et la frappe qui touche le montant. Le ballon est sur la ligne. Aïe aïe aïe. On va bien revoir sur différents angles. Et la frappe qui touche le montant. Matondo mingi bandeko balandi wana esepelisi bongo mama na biso Kasanda Marceline ilmolongani ya papa Dominique Kamongo bamoni elema wana ba sentir balandi yango et sans oublier pe Tatu Mwamba na alandi pe vidéo oyo po tosalaki nango ba débat makasi mokolo yango kasi toyesaki bango tolakisa bino yango lisusu pona bo ça la différence et tout le monde attali ba vidéo mibale amoni que différence ezali te na ba action wana mais pourquoi côté oyo bandimi côté oyo baboyi pona nini esali bongo quelle différence esali bongo parce que bango na ba championnat na bango ba tia ba norme news parce que bazwaka ba incident ebele pona ba makambo ba tia même na ba montre vibraka au arbitre ça na yango soki a vibré a moni qui était match oyo et qui ma bien alors il faut tia ba vibration oyo ça la qui équipe tant ba tiebi arbitre ça déjà signalé que montre na vibré bien écoute même ba vidéo ba ko côté ba vidéo pour na kolandela ka ba bi oyo ba bonga modèle wana ba sorti wana côté bandimi côté ba boyi alors epesi désordre epesi makelele et to landa sikoyo après siko biwana ndenge désolé salama toza ko boya toza ko déplorer yango toza ko boya ba makambo oyo na ba stade na biso ya ko bukaka biloko oyo totongaki biso nyonso ensemble oyo ba que ne détruisons pas ce que nous avons construit ensemble. Ben facile na biso ezali ya malonga ezali ebele za mukie alors o tozana yango to batila ka yango pona ba to koyaka na ba difficulté au mona Léopard ko beta match martyr ezali homologué te pona nini entre autres ba supporter ya l'équipe ba dirigeant ya l'équipe boye ba ndenya ko so na l'équipe na bino pona ba incident oyo continue sous te to ligne ngo lisutu la kata ba stade na biso bitumba bimaka bato babundaka bato bazokaka et pona eloko moko ça nango fair play ba les football les fair play au poli c'est bon au gagner c'est bon au salini c'est bon mais ya ko bunda ya ko buka ezali malamu te to landa élément oyo ya ko buka stade oyo ezali ko condamner ezali condamnable zo senga ba sanction ebele oyo aspect ba ko mériter ba sanction parce que bo bundaki bo buki bo sali cassure de bien na kati ya stade na biso ezali bongo patrimoine lisu moko to salaka na yango kasi bobuki yango lisusu pona nini motema ko moto motema ko kitete na ba supporter to landa élément o bongo to ko songa lisusu pona ko pa bino be élément muso ezali ko tikala na biso na kati na régie et to continuer kaka hein
to continuer ka ko loba po to si to peto senga sanga bilimani kota kota po bayi banini ba ko monter en comprendre Matondo bolandi ba cassure na kati ya stade de mature de la Pentecôte stade kaka moko tozalaka na yango oyo esengaka équipe nationale a jouer na yango ezaka équipe nationale te mais biso nyonso l'équipe nyonso parce que ezali stade ya Congo ezali stade ya biso nyonso l'équipe nyonso oyo ke wuta Kindu oyo ke wuta Kisangani oyo ke wuta Goma Bukavu bakobeta match sans problème na kati ya stade de Martyrs. Alors ba supporter mingi ya Kinshasa et ba dirigeant ba club nous lancer message pa na bino boyeba ndenge nini ya kosalaka ba dialogue et kitoko na bekina ba supporter na bino pour ne pas tout quoi les sous na ba mbeba oyo biloko oyo esila ki déjà kobuka oyo ezongi sous pona nini. Qui vous a dit que vite alinga pas à rembourser biwanate au Eglataki? Qui vous a dit que match est soit à 1-0? Bon, ce que vous avez en faveur, il y a vite. En faveur, il y a vite. Est-ce que vite est-ce que biwana vite en diminuant? Est-ce que vite en rabunda? T'es pour en faveur, na bino. Aigle pas en rabunda. Alors bon, on va condamner un peu kaka. Ils ont mal muté. Bache binobi bokanga mitema bo supporter équipe les invités zali bien kota ki tongo ezala ki no match ina mubesu de balobaka mubesu omona peine à 35 minutes vite ngaka a égaliser bi vite pe mo pa ngaka gagner match wana siko pona nini mutema ya ba supporter ya équipe na biso surtout équipe o ezali na Kinshasa basalaka bongo penza mutema moto na équipe donc bitumba pona nini biloko ya bongo. Alors tasiko bo accumuler ba sanction bo accumuler ba amende o bo coach na équipe o epesi défense na kati équipe na bino kasi tozali pe na moi ni solo moko ya mokie moi nouvelle ezali nouvelle pe ezali esengo pona biso na box malgré sport yango ya box pe ezala yango ya koya kasi ndeko na biso ko télémission yango malembe ndeko na biso Martin Bakole et ba mota bango mingi sika bazali courage to pesi bango so félicitations et félicitations à libongo ya bokasi et ba uti ko sala bango match nul na boxeur nigérien o azali Ajadba o babunda kina ye dernièrement babunda bangwawa basali match nul et c'est pour la première fois na mona boxeur na biso Martin Bakolo à se tenir jusqu'à 10e round et à sali match nul et surtout 8e round 9e round 10e round ezala ki pena esengo pona bango parce que a persista ki pena adversaire a peksa ki et a kosa ki bakuka sur ezali le kamba ba juge bango te bako juger ba juge nde ba jijaka ba juger match wana eza match nul et félicitations coup de chapeau na champion na biso Martin Bakole et Kene Liboso et toute la République est derrière vous et tous allez suivre na bino pona ndenge bosengi vengeance ezala match de la match ya revanche ezala bako revanche yango et to kosenga penza lisusu ba travail ebele ba soutien za so ebele na ba congolais nyonso pona boxeur na biso Martin Bakole o ada ko pionner box ya mboka na biso na mokili mobimba et tolanda elema oyo vidéo oyo tolanda yango bongo tokozonga juste après pona ko clôturer émission na biso ya mokomalo parce que makambo ezali ebele akolobaka to senyo so yote et toza ko la kabino malembe to ko betaka masolo pona ete tozala bongo satisfait partout na bandako na bino et tolanda elema bongo tozonga juste après elema matondo mingi wana bouti komona bongo elombe mobali Bakole Martin elongo bongo en face ya Ajadba azali bongo boxeur nigérien et puis azali boxeur de taille azali boxeur osakanate azali pe champion parmi ba champion qui pas azali champion. Alors ezalaki combat ya osakanate ezalaki combat bakangwa opesi mbwa suyo
donc bitumba ya makofi ezalaki au rendez-vous mokolo ya le 3 na soir na butu wana et bato babundongwanaki na makofi ozomona nde makofi eza kotambola pa mibali donc omoni baboxer na biso bango mibale babilongi déformé et courage na mwana mboka Martin Bakole et courage lisusu ndenge drapeau etelemaki et soutien ezala so makasi et surtout mingi na ngambo ya sport na biso ministre sport tolelaka mingi epai na bino papa Didier Bidimbu bino bozali wana mpona kosala kaka makambo ya malamu alors botala ndenge boxer na biso azali se préparer na bakomba azali se préparer na baeffort na ye moko azangi soutien azangi effort ebele kasi toza toujours derrière bango courage na ye ezali kosala biso bien et azali kobunda au nom de la République azali kobunda au nom du Congo et match nil o epesi esengo na bakongolais nyonso ezala bakongolais ya Goma bakongolais ya Bukavu bakongolais ya Kisangani bakongolais ya Bakongo bakongolais ya de Kasai bakongolais ya Équateur bango biso tout tozali satisfait na match nil na bango basalaki et epesi bango mokako so courage na bango lisu balimba te ba forcer et pona Léopard toza kosenga pona kosukisa et bato bozali kosala koza kotala organisation ya makambo ya Léopard et bozali kotambola partout bokendaka wana bandako bokendaka na banganga na ba pasteur alors bozali na motu oyo ayebi clé ya makambo nyonso pona kofongola biso nzela tokende liboso et équipe na biso elonga na blocage pour lelezala et tomona lisusu équipe na biso na Coupe du Monde 2026 et kozala esengo pona bakongolais nyonso et talantina manaka na biso ya mokoma lebendi suka ane to sukisi émission mokonga lelo analyse sportive tia to pesa matondo mingi na équipe technique mobimbe songaki biso bazalaki wana pena au four et moulin pona ete to bimana kitoko na bonzenga et sans oublier ba bote mingi matondo mingi na tata Kiaba et oazali tata Makaba azalaki bongo derrière caméra pona ko zabiso na bilili et tata Kwaku neteni ya cadrage kuna to mundi bongo na montage ne timba tata Ntimba bambote mingi na bino et na régie kuna to moni 9 lumière kumongala bambote mingi na bino et mosala kitoko et pona biso de pesi bambote mingi na banoko noko ndombele botale kenda bato tikala bato bambote mingi na bino noko tambi koka kilandi musiku kilandi matanga kilandi mamutakala babilandi nyonso émission na bino yango analyse sportive kilandi ngeleka kilandi mantoni kilandi kalu ambote mingi na bino et sans oublier Fumanvula Makesi teka diomona et bambote mingi na bino se bozwami pona biso ndeko na beto kutani mbala ya sima pena mana vezali koya to la kibino prochaine émission to sala bongo na invité na biso auto to sana bango lelo 18 ans ko sana bango te contenu ya ba transport bambouteche bakomi pena na nute alors ya moi empêcha que émission ezala mokona lelo kasi mbala ezali ko to sana bango doyen matumona analyste maison ya émission analyse sportive et botikala malamu bozala scotché branché na forme télévision.